Pour votre information, faire rigolo là-bas, il n'avait jaloux. Papi le point masanga bali na kaiti. Boy na boy. Na ba golo ba ndeko na ngabota na ngasiko. Tala ba ngona tele solo la raté. Na sabino boy. Moni deuxième élection a bien mutu. Ya liboso abenga presse. Eza mwana ne fait. Très bien. 14 minutes. Ay presse. En tout cas kata makambo. Oh. Conseil ya suka mutazo pesa fait pour na élection oyo bakata kena na publication. C'est fait rigolo. Na kokuta na président na matanga Seguin tanga fera ya pesi mbote pa presse bato ba changer maloba te olandaka ba fante ya makambo esa maboyebi te bato beku bakufa na guerre papa chéri ba on a le roi de la forêt lelo to mona bango ya sa finga ka biso ngabika kotela finga bino abandi ko sabi nana 20 na soka bato o wapi ngabata boy so ba papi na sanka mais bobo minga na kufit na ko sipoter charge côté mais ve wana za na mutema pa vivre na batabo aucun film biso comme na ko film biso na ko film biso mais c'est pas ça public na la pour la sac abimisi choke apesinga est-ce ba wari ba kumisa ba ya kwa ba so mbo pas fali ba so la kuna ye so ba voilà on tanga makelele na so mo pao asa video na lobo ba ganga lobo bongo yeyo donc azala ko extra moko ada na Congo avec le portal ça ma papa wimba ba misia ba ko so bila mande na kuna biso na ba le pokali ba tola beta ayi abesa na clip yana sakanga o ba faut la beta ça ouais yanga polo alata wana eza polo ose mokali ça c'est le bobo alata nde alunga pesa ngo Marie Paul alata ngo santé ya Marie Paul sima ite na le bobo yango bima lo po polo donc biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso les sikolo s'abonner alors massivement ici ka ba komi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les fidèles. Il y a Anti-Stress aux télévisions, chaîne Actualité, la grande dame. On m'a dit, c'est entre m'a dit la boise de la presse. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement pour nos engager ma immense marole kama awa. Na kotambola mo se moninga to ibongo na bela lemba kokutana na ya le prince. Molobeli ya bana wenge alobaka tellement bien. To kolobela awa kaka actualité. Ma immense marole kala mboka na Congo surtout na ngambo na bango ya ba musicien mingi loko ko betuma makasi ya concernant concert ya Ferré pardon ya héritier Wata voilà yango nde polo ba plainte net yango nde actualité. Merci beaucoup à Montréal ba bengi na kombo ya Gloire munde ba mwana mayele mwana mukira mayele belé l'accès ba qui a invité spécial nanga il y a le prince bonjour. Ouais bonjour capote mais en tout cas balobi na lile NC moi Simon contemporain pour la minute on tala non ngai biso yaya mais o chaîne nanga bana maloba o chaîne petit na en tout cas donc Anti-Stress TV en tout cas ba s'abonner na ta chaîne biso so boza besa pour la papi le prince voilà na patu ba sankara de kunda voilà saka balo tout là-bas awa on a besoin de ba comédien le ba phénomène sobe au monde ba ansi no solo au monde ba la duchesse au monde ba tu auras ma vie de loin donc awa faut pas donc c'est bon en tout cas merci à batu ba otalanga la to ça le gâteau ba ta pour ça pour toi to ta sobi boss ou rason voilà on tout à la biso on dirait ta parler ou rationner motema masi de chima pata maman l'exaucer na dadi bana o balança fierté pena ke bazali soit pena bonne éducation les ba sisi université ba ye ozo comprendre que Gladys a sali fondation et des pays mais à 6 ans aux États-Unis exaucer a sali fondation et des pays ba 6 ans aux États-Unis mais ba taliga ke pays na bango ça pays na bango très bien en tout cas merci na bango merci à tout ça awa arata lemba do okuta na lemba do ali na plateau hotel lemba d'abord na bi ke bless bapuya à partir pour te dire tant on a tout ça awa donc très bien en tout cas mituna na ngabi na yo okomanyola kitoko ya le prince tolaye tolamuki actualité concert ya yemo bengi na kombo ya
héritier wata babi moto na tembe na bisio concert à sali piaka mabe ya piaka boye vraiment donc aussi bana wenge soni ya le prince manyola en tout cas félicitations héritier Watana Begoga, il y a des mémoires on a bien alors des casses toujours les l'homme qui serait à son origine, les petits milliardaires à l'université et puis monsieur Présidentiel, là ils sont plein héritage saluana, là ils sont matapoto mabenga baipsinga, dans la zone président Godfisola, la zone là président la zone là où les principes mais bazali na kata conseil babia en tout cas conseil impeccable. Maman Tony qui va essayer en tout cas moi la biso de bon temps vraiment sur la sapena, donc fierté la biso conseil impeccable. Maman a émis au concert, on a été na plein moko, et comme un étouffement. Étouffement, tu as les cas qui sont tous les concert, on a eu combien d'ambulances et toi. Voilà. So étouffement, et so moi, so ambulance, c'est maintenant que est-ce qu'on l'a battu. Pour la cas d'étouffement. Donc, on va civiliser par rapport à Bissot. Très bien. So on parle. Voilà. On va civiliser par rapport à Bissot. La langue est-ce qu'on étouffement, et on va mettre au long la battu. Donc, là, ça peut être au côté où tu as peut-être Moutouana ou tout le étouffement. Moutouana piqué Chris. Ah, il y a les poissons aussi. Finalement, on a un banc, on a posté les papas, on a les mecs, c'est que. Ah, ok, si nous Sony. D'abord, tu vas comprendre. D'abord, la musique, quand tu es dans le concert, surtout pour le Latin Lamba. Ah, et puis, le photo du mangana, photo du concert, il y a répétition à Bino. Donc, il y a une musique. Congo change à vous. Congo, il y a une musique, Congo, comme un plein. Donc, ma mieux, toi, ma belle, et à la mboka la biso. Même te so comprendre. Ivoirien, go sa na moti. Nigeria, go sa na moti. Donc, on se mona batumsu, basilika na bango, bakomo, ya pina bandi boy. Abandi nega wana, oh, karaoke. Ayembe la batumo ba olia. Papa, misère betana. Et puis, tu as moto, mon amour. Batumo bazolia na bango, ba ombe la obe la bango. O ba boy bo kena mona réseau social comme o sala ki pia. Piaka. Très bien. Donc, ba ndeko na bino o ba e ba beti. Donc, ba pesi bino 100%. Moutasali 90%. Bon, faut mettre les maboko. Est-ce que la caisse te sera appelée 100%? Attends, pour mettre la caisse, on va voter 100%. On va peut-être 99. Attends, 99, on va voter 9. Mais santé, voilà. Honorable Sarko Bobo et Emi Marambo, on va mettre le solo. Ah, ok. Mon côté, la caisse va payer 100%. Ah, donc, cette année, que c'est Moutakei. Ça à 90%. Mais il faut mettre à beaucoup. Conseil récite, héritier mis danger. Héritier sans peut-être danger. Héritier pessimiste à l'engi. Voilà. C'est-à-dire que poto et ningani. Mais tu vas le moins, tu vas bien mal là-bas. Si tu vas bien sujet, oh, à Salibo, non. Héritier à Sali conseil normal. Très bien. Félicitations, héritier. Wenye qui gagne. Voilà, merci beaucoup. Il y a le prince Romagnola. Pourquoi le baké Wenge qui gagne, mais tout le monde, il faut mettre Bino Bana Wenge. On dirait, Bozarana, moi, un problème n'a fait rigola. Tout n'a pourquoi. Pourquoi? Parce que tout le monde a mingi. Maraboma, soit les gars, la bana ya Wenge. Au moins, il y a beaucoup de mingi, héritier Wata. Surtout, moi, mon question, tu as mis héritier Betty Piaka. Parce que tout le monde a ma vie. Tout le monde a bilili pour la question. Romagnola, il y a le prince. Romagnola, s'il vous plaît. Mais, likambo ya Jésus de Nias na éviter nene bana oji nesa sabi non ni parce que hier on dirait vous avez un problème là bon na zongo non yo boyebi te po ko chama tumsu te po boza ba ko porote voilà les accords là oyo yo oyebi bato ba éviter po bato bazali na poto ba mama ko dit oyo popo wata kama matinde ba pacho ba finga wera to le katinda Karim Okondi abamba wera son mulanya mais jamais a pas hérité a fini dans le roi d'Afrique même ba image ezali parce que moi non pas ça sala ba vie na ye moko pas ça banda makambu wana aiba te ku hérité a olongwa maison mère pas tu de ça ka émission et moni pas tu refi azala journaliste avant faire alongwa maison mère biso les regarder l'émission on a pas qu'une pianana avant héritier longwa maison mère to ya ba mission na bango ba plutôt parler ba trésor lumière wala bango tout contre faire la bango non o taba biloko wana te ya to so la kaka la polémique te ça me rose contre faire to mona ba image na so bo bi ke o ta biso contre faire mais je na ko apprendre bino que mutu kuti ba ko silika ça le rôle ba vérité ça le rôle ba Lacoste ça le rôle ba Bill eza lokola bajani eza lokola ya Jacques Mounou pe de Melia na bite ba miel de son non sika par rapport à quoi po ba mona pena ke via lingaka ne faire biso te
Ouais. Ferregola à l'époque était chef d'orchestre à maison mère. Oh baba balinga était mais Ferregola a bêta 20 ans nini. Ferregola. Tant degré niveau. So yo comparer net na nani. 20 ans longa yo bêta na Ferregola à faire. So yo comparer ce que OK. Nani o balinga koleka mutabongo. Oyo on ba ketolingi mutu po moni mutu asali boy. Mais soit que 20 ans yé. Jean-Pierre aussi bien na yo ya voilà Jean-Pierre yé moko penda o bi ko mona. Mbule bêta. J'habite Moula na beta rapport à faire na beta na Mbula très bien atali Mbula Mbula c'est que au poney ba jour au bandé premier jour wa ba bina filé ba betité au bandé deuxième jour peut ça y 3 jours ba toi ba betité troisième jour et pas papa siko ya kolo mwana wana oyeli susu awa Mbula en tout cas lelo to solanga na hotel faut ba kenga na za igwe le moi Mbula sani tuna ba good le kolo tuna bango kwa tomo tu ba nasiba seba tu alongola Mbula na pete ba bosa so Mbula bosa na teke we atone le wanda pore kolo mabele ba chef coutumier ba ye ba lobi oh mwana mbo yamboka papa pour mbangu to ba leli kuna na kata nini aleli Mbula longwa igwe fasani honorer mwana na ye très bien to betanduli voilà so mutu ba linga raté oh tu vas pas kantote ba ona personne ba linga raté ba solo raté tam so kwa ye mana bien jaloux mais comme ça le drapeau ya wa ye pas mwana nzambe moi si na maman passé moi yanto na comme ça quand même ye ya ye mbara na ye manyola ya manyola c'est-à-dire 20 ans na ko garder kanda ya mutite très bien eza eloko esalamaki voilà ukovanda na ngote zomban bongo ya ce qu'on a expliqué ba comprendre ce que lelo histoire na obetela bino e kota ya onga na zaso na beti histoire bato mosusu bakenda ba interpréter la ndela ba mais ba image eza moko pe bakati tobimisa te sanga kobimisa pe bakati te mais quand tobimisa po bata comprendre très bien somban pour votre information Ferregola ba yinaye na ve jaloux bapi le point basanga balingaka eti boye na boye na bagolo bandeko na nga botala nga siko o basololaka te nayesa bino boye moni deuxième élection ya Benton ntango baopiblie yango batangi résultat esili nkombo ya Benton aza te ka bakati ye premier mutu ya liboso abengaki prince eza mwana nefere abengaki 14 minutes ai prince en tout cas kata makambo oyo otie su troisième te premier bakata to deuxième bakati tika na mona biso ya musique biso bana no tobénéficia na nsima na o soki lelo yoke kuna biso tokose retrouve ndenge nini biso to mo tofingi yo actualité etali biso mo toye tokomeleyo actualité etali biso okende kote oyo tomonaka oyoka bamutake na poison tovanda na biso na musique olia deya na musique osali nyonso na musique vie kosala yango lisusu te conseil ya suka moto azopesa vie mpona élection oyo bakataki na publication c'est Ferregola so wana bato bayebi ke fere basola na 21 te pendant 14 minutes voilà nana ndimai ke praise akoya kobeta na Ferregola oyebi avant Ferregola ta babi praise akobeta biso na bagroupe WhatsApp nyonso oyebi ndembe esalaki te praise akobeta papere te nani boye kasi yango baka bolinga papere te deba kovanda ya kobeta papere te donc ata mwana na biboye kota ya kota biboye bato wana oyo baosa deba wana babafana nani yantone yantone so nana leader ye moko ntone donc baye fo bayoka nani leader suka nango bayoka te bayoka praise abeta te baloba sesi baloba mete bawuti bakomani ntango oyo te fera kokutana praise te na matanga ya seguin ntango afere ya pesi mbote pa praise bato bachange maloba te olandaka bafani te yaya makambo esama boyebi te bato beku bakufa na guerre papa chéri baona le roi de la forêt lelo tomona bango ensemble mote bato bakufa bakenda baperte likolo ya kokota likambo oyo oyebi te monde na biso eza monde mosusu monde na biso okomona ngai fali pupa nde azala baike te papi alingaka fali te papi boye me na matanga miniti keva na bawario batiaka makelele ntonga na koti na kati ya matanga to na koti babesaka na bamonike l'homme du moment ye makako akoti oyo balukaka yeyo tala bametre ya fali
ne bafungwela nga nzela wana kuta déjà chef la mission iko sente ba wana sanka ba to pesa ya frère mais comme ngesi la koma tike ba pasa yi mutu na ngata no sape na ye na ba Odile Manzaka na ba Élysée Bokota na be fona le kala tala ni ton na leki otala certain ko baluka na baluka tongo kita ukuta ni mama fali ba wana mama na biso na ketchup na tana ndenge ya dusa bisi na pena ne ba dusa muziki ya oya to pese mbote boy ba ko bino ba to internet bo ta on dirait image internet bo mele kotala et filmer partout les princes on t'a ce réaction partout les princes après kotala matanga est-ce on peut ça fali mbote to pese mbote te bino nyoto ba caméra ça ni fou et fungami na bien nga pe ta ke partout les princes oya po pese mbote bote ba mbote pesa ni et sopio mais la cadre est-ce que ya réflexion na nga classe katanga l'éducation famille na tchaka abol on a raisonné ce que maman na biso na nana alala na biso titongo na matanga ya mama bota mama na biso présent mama Sylvie Pata son parle alala na biso na raisonné ce que fallait poupa aleka na ba télévision pour na confirmer batu kaza petit à 20 ans très bien son parle na tali bakana biso pe na bina leka côté biso le ki ba benye poli et comme appelle pour internet so pesi mbote koma bikam so il faut pesi pété ba zulonga ben na tchena rabo donc fali maman bumba na tchebe bon réel mundu munde ba mo bala saka ba image ça fali sko voilà a tchebo et ça lui fallait bien et ça lui maman il est quelque bien nga c'est nabi mi ba waro ba fali ba tu ba fali ba comme ça ke ba kanisa nga pa plus près tout doité mais na kobi mana biso baba no longa na ko ekende nga na obi ma fali obi ba biso me pose bala ah fa ajino me minga nga bando longa na ngata OK na c'était na ke pas ya to sa mota na 155 na wulela ko sa biso mo osela nga yo ga ima twinga esko finga ka biso nga bika kotela finga bino abandi ko sa nana 20 na so ka bati o wapi nga ba ta boy so ba papi na sanka mais bobo minga na kufiti na ko sipoter charge haute mais ve wana za na mutema pa vivre na batabo o ka finga biso ka mina ko finga biso na ko finga bino mais c'est pas ça public na pungola sa abimisi chweke apesinga est-ce ba wario ba kumisa ba ya kwa so mboke pa fali ba sola kuna ye so ba voilà ta kama kelele so yo kanza ke papia so pinga fali mais toi to kuta ye mtaka belinga mbo na ide so kumpala ekota oh golo ba papia manke feri toi to kuta ye mtaka apesa kanga mbo ba manke fabricateur to kuta mbo ye palanga oh ba manke wata mbo ko ya palanga nga bango tu bazana devoir chaque fois so to ko ba kamera kanga po ba yebi ki ngai on a sali po na makaria ba vina ba monde ba ko ba leader ba na devoir comment na ngeza présence bino to opesa na ba mama ba présence na bino na ba président na bino ya ba wario ya ba spirit talent ngala kenda point noir na vivre et pas ba gaulois na ba spiritas président o ba spiritas a talanga a gela o basket la point noir président o ya ba gaulois nani ML président ML batu bavanda baswena ngana ba chambre ko ba ya papier ye kuna ko na propagande ya conseil peto metana kata point noir babi non yo ndo zebo osalo ko la père na biso zombal donc no yebo biso photo zo charge donc tara siko ke na Brazzaville na point noir to ada ba chaque bambola ba romain ben c'est pas des rails ba président ba PDG ba sakuna zombal ba président na biso gai baramoto basakuna bazwila nga nyonso mais bango baboyi balingi bazwaka charge bamotambusa nga ifo na salisa bango tu baréunion naye na Brazzaville na parlo pa bawario bayambaka epuis ngai nakenda dolezi epai ya wario mama présente ya bawario aza mwasi ya ministre ya dolezi oyo invita nga na petit wera tona mariage na ye batu bayebi yao so be kishinjo nga mkutu na benga na pesa numéro ya kishinjo epa na benga kishinjo aya mariage wana zomban mais na deuxième mi-temps na sai na finaka kishinjo na nenga 12 aya ga o da beka mwa choke yo moko babela bino dia na ya na madeli so pe la kati na banda pona moni alo balo batu ya tike siko kuna za représenter maman présente ba wa mtazo bala na ministre na bango monde biso yo mona na ministre DGI siko ministre na bango ko simba mbongo
kuna so ba ma contribution so ba ni comprendre ya dolesi so ba lisanga naza hôtel na biso ya voisin ya aéroport ya dolesi na mupandi chauffeur ya papa na biso babengaka Rémi ya Yus ete soso comprendre na ozo tambola na ba jeep ya ministère ba chauffeur ya ministère ne ba otambusanga sikotonaki mariage na ye ete soso comprendre c'est-à-dire ba biloko na bato bayebi na bango te donc c'est-à-dire totika ba conflit eza te fait rigoler à moi na biso yango mona zo expliquer déjà tous les fanatiques à wenge musika mais so même ba président na biso na poto ba mbila polo bolandanga na ye ba dimale na bazan wana ba shikito bango ma aller mona Paris 16e botalanga déjà ba ya ni makalaki ndenge za boye o ezali makambo ya mutema ya makambo makila fait rigoler siko to sisi étape ya Héritier Tanabe to msko étape ya fait rigoler le padre Jésus de Niasi Zamba Loyembo alobi en tout cas talaka nga na lali lelo na webi na surtout na 3h na surtout na 3h ndoto na olota bapiki me ba yela kata ndoto na manyola oni no ndeza boye bapi le prince yom to solora bien na ba gaulois solora bien na pere yebisa ye to mona to mabeta di desarena apesa i consigne baki balata ba didas bongo biso bapiki me akopesa biso consigne pour la ING arrêt habiter na wa chafia akopesa me message ya un message na pesa ba gaulois bapiki me ba bombe ba setina kata conseil we ba ING arrêt na émission de faté wenge eza mabe makasi bana to poto bana maison boyebi tala la cheta premier de la classe yobi mtazaki chef d'orchestre ya biso. Voilà, merci beaucoup lokola ndende pour la biso héritier wata oksiba na wenge soni peut-être avec Ferregola chance quand même ezali oksiba non maman wata na wata sali plainte ya héritier admeti faire pas que beta pour la plainte beta pour papa non bolongola nanu makambo ya plainte mape yango ndeko tobakela bino bolongola nanu boluka savoir faire au besoin la maison mais abapesa yango bato kasi yango wana savoir besoin la maison mais héritier apesa ine ba mais ayaki nde plainte nayebi so héritier nasala bato so obengi bato baya bazala ba témoignage bato bapike na bacrise mais tozomona bilili te ebeta bisabisela bomona tuna bato bazala na poto tala benga piroge sikoyo make piroge mwana mboka voilà Roger benga esiko akoyebisa ye moko utazala place akota te tala piroge alobela mama wini baisete moko tete ya le prince non mais nazo yebisa ekota ya place akota te okota lelo place ezali déjà tourné donc bambila seyeli banda piroge tali na nga na santé na nga na mbila sa omona baobimisa batamike boliboli mpona ngai ngabona bayoka litilo lo lobi sompa donc batapoto bayebi so en tout cas héritier mama sali de pate sikoyo mpe regola mpe nazoyebisa mpona ya bani parce que towana baconcert ebele kokanisaka héritier te oyo mpe regola te toza mpe na robino mundibu tala sélection oyo eya mabe lacoste awa aleka na tv afinga fere robino ye moko ameki akritier moke balobena ndenga nayeba fere yango asala bino bana wenge to alende kumisaka bino to ndeni yango nde problème totuna polémique to mabenga ozo elongi ne botya dragon kaka bino obokimisa mama na caprice kaka bino wana banze bayemba tomatala soka mpe asenga bapardon omoni na change maloba vechalo ayembaka moto nini te atikane pardon okotisa ye na barakisabongisa na ya bien jaloux de sala bino pasi bongo oyo mwata tinaka rino abamba papa na biso otinda ye te eza wana karine asali vraiment la fille oyo ya bino abandaka internet akimbelaka bese nde akreaki bese héritier mwana leka na karine na karine vatabi ngai na mama ventone mulanga oyo epuis héritier nasi ventone avandaki ngai na okoma mpo ventone esika bavandi na kolo place wata aza kuna niveau okoma wana te deza bese moko boye mpona kozwa bavie so pakwa bato batimbela eteke bino bese ozala peut-être osola liso mosusu bino okomi titre mosusu na bapacho wana tu wana batina baloba beke no héritier aloba atinda bapinga wera héritier asali bagastro ame bolobela te il faut t'avouer et ta moitié pardonner soko olimbisi mutu osaka na biloko so olimbisa mutu te alimbisaka mutu mbala moko pacho ye moko alela kuna na prison ntango bakangaka ye avanda kuna amona bapesaka kuna ochambre te
ma relation tout à l'heure ça la chaîne à ministre qui va essayer de passer au même au Canada yo amona bela 22 ans octave moko comment suma na banini mama na ina papa na bakenda tie pa 22 po ba ke bondela ti ba ke mona fa Patrice po ba bisa mwana bango asali un mois na asala lokola 2 mois ma relation ta vie oya chako ka gouvernement na tanga ka komba na liboyi nana koma na makala kula soka mutaiba oh boyebi haut niveau c'est comme so 22 et puis go wana za 22 mkakangisi eti po akotaki ntina dega ofinga mampata bandeko mampata nde siko basema bino bakofinga ya na baote po abeta pe msiti nde bakangisa pati zombwana so famille mampata famille Sacramento papa Sacramento oyo bazali bato mobutu avandi boya avandi baolia bake fete baonyo to mampata na Guado po bafete ya mobutu ezali na Guado bana bato wana donc mampata badoke ba Guado balia na mobutu depuis la naissance na ye so père na ba muta abana kofunga balimatation moi ba bopito nyonso teza ba kitambo papa Sacramento balimatation pe kota na kitambo papa la bango siko bana bango mususu bakenda ba poto ofingi siko ya na bango ne na bango na photo ideo ko veto tipa tana ko fia se veto ki papa eza mona musique tant continue mama beta musique bande kona ye ne basani bumba siko ye tu mona ba eba senga ki papa na etaka papa na mama ba ebo bumba bafukama pona ye veto na aza mwana nzambe des fois Patrice na ba ke papa Patrice bebe si mampata ngamo na ya po mampata zali ati ya kuya abana nitazi na be kisela tati aye maman papa si ko bobi msapacho pacho bibi na ye moi pacho makamba 20 so tune alongo na mama no mupandi pa bike mama ya mona na puissant o essaye d'intervention comme tu ya ka na vie comme l'homme se appelle ko de prison ba sommer le chambre na kuna ba somo lo bati ba memeli o 12 20 na kata prison ba bongo personne na chambre pour la loi ba tu ko préparer ba zombal ko ba tu se za yete ba ke ba sommer chambre mo ka na chambre so yo mbongo sommer chambre za me ba boko teki na ona prison kala yana ba tu mususu mo ta to lo ba tu chamba makela mutu swabi ai afina yo olafa ya moko na sepela leo nde tosala moni musique eza moni mo ezaka loye moni mo bato bakopana biso bapela biso bamopao bayebi bapeto baliaka zomban sheta kovanda bi ya pakaliaka ne zomban ya le princesse bebi ke na kati ya maison mère sipe omanda na kati ya maison mère na bana tu ya wenge na kati ya maison mère oyo balongwa wana balacoste bango tu moto wana pouvoir kopambola mutu à part Yanson ezaka fe rigolo oyebaka ngo te nayebi yango te wa yo moto olobi nanga otulanga eske lieni kasi natuni ifo tuna nde fe ntoni ye moto akoyebi kasi ozaka na bango na bango te nga ezani tozalaki na bango tala bato tu bafinga fe rigolo omonake bango adinda neti yo pose la question la question mérite réponse et pas moto poser question yo siko bandi nga opose la question yo bandi ko répondre manyola te nabi eske oyebaka ngo eske wana eza verbe de supposition point d'interrogation eske verbe de supposition manyola papa donc c'est-à-dire que tu revivre na eske ti c'est-à-dire bango tu ba ute pas 20 la question va poser par 20 na bana no nyonso tuna naza na droit ya kopamba parce nga mpe naza mutu naza kepa 20 c'est-à-dire naza na makanisi na nga eza oyo ya 20 te yango omoni jésus ebisa satan arrière toi satan tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu plutôt que de l'homme makanisi oyo eza nzambe te eza mutu oyo nga na kobimisa eza longi na kosa bato nangi nabimisa ide na nga mais ide 20 eyepa na nga te malgré tosalaka na ye tozalaka na ye mais tolalaka na ye te zompane tokabwana na répétition tokabwana na concert zompane tolaka na ye te ni mete ni njalalaka na ye ni cg donc ataka ni dotapa mama sivi mampata soki ozwi chance omona vetotutuni mampata ndenge yo mona bana tu yo bokola awa parce que bango nyonso tuna kata ndako wana balalaka wana parce que balia wana balia wanakota batoilette tikana so bokoti mpe na dale bofungoli ta parti oyo eza héritier partout ya fere partout ya lacoste evandi na instagram eza wana eyemona tika boyaya ekota oyo ezaki bato babima bapela na ndenge na bango très bien moto asavi na ye voilà nga koyeba teke fere mutu aza na droit non c'est la pouvoir na kotala na bana même si okoti balobake mwana oyo mpenza azo mamutu ya tata na pouvoir ezalaka nini pouvoir eza eloko moko ezalaka nzambe moto apesaka zompana
biso na maison mais 20 ans temps kabona na masani papa chéri d'ailleurs na pouvoir ya nzambe la preuve année ok c'est mobima o boyeba wenge mobima ekendaka nango na papa chéri o batu ba yebi o mais le grand chanteur tutu kaluti numéro 1 kuya mboko mobima o saki o ale makaba yo na boyebaki zombal batoto ba Afrika boyebaki nyoto bakindaki mais vieux au moins azaki ni toile akindaki na mutineka don na Didier Matila mais toi la vie jusqu'à nde boyeba ba lempila ba grand chanteur Emilia recrutement ya vie eye ebosanisi bato wana nyonso donc obake via une étoile moko ya danger soki otali Ferry mama na chanteur ozwi Serge Mabiala mama na chanteur Adjani mama na chanteur ozwi nani Lacoste mama na chanteur héritier mama na chanteur donc ozwi ko na animateur oye na Bill Diable c'est le on n'en parle pas donc c'est-à-dire la pouvoir bon nzamba pesaki aki nango bato tout mpe aye babima na pofane oyebi yango bato na ye mpe tout babima donc yango moni nzambe abaki likoma kokana sukasuka nzambe ndenge moto asali asukisaka donc so olobi likambo motu fa patisa ba tya viki kotya pointe donc nga na kotya point ya motu ti vie moto aza capable ya koyesa bino na ndenge abokoli bana na ye na ndenge atamboli na bango ayebaki lelo so naza te moto akozwa relève ye oyo parce que bato totangi wana na kaka na biso moto asala ata 6 ans na maison mère aza te bafere wana au fur et à mesure bada uta 4 fois 4 ça 6 ans tendeni yala mona yambo ya uta banda 4 fois 4 tata no lisolo ba kiba wala bino boye wenge epanzani na 1997 ete so komba ekota ta panzani wana babe mutamutaki ko banda oya na ye vie ya bango nyoto ebande bani na nuna 8 premier disque de cette intervention rapide balongwe na 2004 betasko 98 na 2004 mais si ça déjà kokati yo no issue basi ça kayo so héritier zo beta mais voilà siko uta ebande lobi boy te uta kuna beta pété auta kuna akoti akuta déjà guerre ya papa chez moi na Rwanda forêt ayemba te akota pe mais mais mona yambo ya na ni mona ni ça ouais c'est la question ba ikiba yeba te yo za mo tamba zo benga chef d'orchestre lori après 20 ans les années ferrit ok yo chef d'orchestre les années ya lo kana minute après 20 ans c'est pas pika kon à part l'administration au Robert chercher la biso to une orchestration après 20 ans na biso yana pas pika kon mais à l'époque ça faire mais faire bon na ouais le chef d'orchestre mais c'est fait rigolo ye même ayebe mona ya bala tout ba bala tout la koya no c'est d'ailleurs c'est pas c'est toi où il pas ya qui n'est pas chibé on a fait tout le ba la cause c'est ba ye ba ni donc mutu kuta ba zongi se oh mais yo kuta okele ska ba linga kote mutu ko ya kota yo na ko linga ko yeyo zonga yo kuta ya ba Serge Mawe ba la cause ba za ya ba répéter la vidéo na parler oh bisino ko inde bongo oh bon yo ko ba te dans ba panzani ya kene pa jibe bo beto ba pesa chance ba ibete mtaba jibe mtala ba jibe ba panzana beto jibe auto mtsapela disque na ye azwi mbongo mobime pas mais c'est Simon ko ba yo kana après disque na ye après disque we parce que boya we sala mate zompan guerre bani ba kaboli yango ya we sala mate we possibilité exact ba ba landa ki nani kuna so na pera bo sala ke yo ba ye ko swa mutu asui yo eza nani 20 20 kutu tanga suye po yo zo emana mvua moko lokwa papa chéri aosepela nono yo na ote nani faire rigolo oye nono ba première fois et puis ta mukolo ya kosala test yango tosala na nzembo ya papa chéri siko ndenge papa chéri ayemba yo kenda nango na ndenge so bongisi suna bilengi na yo moko boye oh tosala bafere wa bamita mabe fere asimba voka na papa chéri ojo yango aboma batu taka papa chéri abima na voka ne kati mama chéri yo yebisaki bine nakoya na ke motako te akoko papa na mwana nakoya konda siko toka fere azwi bon mwana wana yeba te so yo babenga jésus akei siko mpandi apandi voka na mu ya mutu kati mama chéri yo yebisaki bine nakoya na ke motako so bon papa chéri olingo voka na mutu
yo ko le liselo basi na yebisu yo Élysée va lela ya la ke bote côté kati tala omona lelo so nje mwana ebeta zombal eza nde mafencho so zo beta ata lelo ba bisela mso ba ya o ba so vocal la fere mona ba go e maone ndenge fere ye ayemba zombal elongwa na verso oyo ba yemba ba chira yemba donc siko bango ba kosepela nao siko ntango fere sikoyo ye mpe alandaki mopepe ya bato bakendaki papa sheri azalaki na la notanga moto autobimisa diske mbongo ezali banini viake elongwa na pasi moto apesi chance aza ti so ntango akei masane epeti na ye adolphe na mopanzi zone didie masea bino nga na ke na oya badie masea nde mwana liboso didie masele fondateur ya wenge mobimba ya kati oui nalobi pardon lobi mwana nenga nayeba mwana liboso ya wera ezaka nani yaona oloba na yo mwana liboso didie masela bango na nani ya bana liboso te eza lokola bango nyonso baza badimisatien na ventole bake komonte nde nalobi didie masela tobi boye na bana tu ya wenge po toyebi banda oyo bana motofo ya wera ya musique mwana na ye ya liboso nani parce que yaka nyama mibaki bato balingaka bayeba mosu alobaka oyo ezalaka héritier wata mosu alobaka oyo ezalaka pere egola mosu alobaka oyo ezalaka lacoste moto oloba bango ya héritier aza te parce que héritier aye na nsima oto baintervention badina badina héritier azalaka pitika na kato pesa très bien wana eza bazoba bato bakobeta baso na solo zompana héritier moko be peut-être dernier fils ya bintoni zompana siko na ndenge ya koya na kati ya baorchestration zompana donc faire repasane mwana liboso te zompana so bakotanga première fils oya liboso ntango bakomonte moto aye na lacoste adolphe banomonte sikoyo orchestre na ndako yango lacoste esa bino naza première fils ya koya mais frère ntango aye kozonga balimbo na ete kote balingaka yo kote kuna ntango aye ventone tellement alingaki fere makasi oyemba ye ntaka ventone akitela fere espace oyemba ndeni oyede o bandimokisa bavokala bato oyo bayini yo deja akosina mpe na parce eza mwana chance yo babenge jésus ya yambo kosina sikoyo kaluti azwi problème na ventone ventone asispandre ye ka sispandre nde akomisi fere animateur nde fere abwaka so mona ba école kintingo anti conseil ya wenge beta fere mutabwakaka we ana banini na bandani abwaka et pas une chance à voyage moko bake ba Côte d'Ivoire mboka mo ozonga ba maman wenge pa akota studio te na vie na ye voye mata na wenge ntango aye na maison mère abandi so carrière musicale na ye na kati ya maison mère na ye bakilatiaka casque boye nasala pe vocal au moins ke babandi mpe na bandeli ventone ntango abandi ya chantation ya bi yoka kolela ya bana bamutabani fera bandi obengani nga libanda ya mbula esika pongi ye kokuta ngai esika nga na kolalela pongi ekipaka place te azala kiba na kolala nanga balaka moto donc mwana ya yambo bayiki bakompana te héritier nani lacoste nakoya mwana ya yambo lacoste mibale nde fere dolo eza lokwa ndeti serge mabela ayipi mpeta mpe ntoyo batravaillakeli na ndako eto comprendre donc oyesa bilonga kumwana liboso po yesa danga parler déjà voilà donc c'est-à-dire chef na biso nde ya maison mais c'est Ferregola voilà chef d'orchestre zompane donc na kati so alinga lobake nakozala moto asuka nde bahéritien dernière fils Ferre confirmé aujourd'hui il est le dernier fils ya wenge 4 fois 4 BCBG très bien zompane mais na kati ya maison mère ti la maison mère il est le chef d'orchestre ya maison mère on déjà ba musicien tout et puis déjà bango na honnêteté honnêteté alingaki baningani nyonso yango moni na dirigeateur ya efere omona tous les musiciens bandaki kotravaille makasi très bien moto ya moto azolinga ngai fona epate emie le peuple yemba boye fere ye mona chef d'orchestre grand chanteur donc c'est-à-dire yo ntango ozoya ye mo bose yo mpe fo bobose donc c'est-à-dire c'est ça donc bakota bango na problème te baza bato batravaille vraiment na maison ya makasi baporte baimplice na bango ebele zompane c'est-à-dire en tout cas topesa ye ba bonne chance bana maison mère Ferrigo laza oya biso fruit oyo totielaka motema toyebi conseil ezoya wana
biso to appuyer yango après yango tout ça sur la concert ya Robi le Mondibo au côté mascotte les politiques nationales en tout cas politique moko to benga les sel côté mascotte vraiment tali les musiques sont nga ba kosuki ako tika ba congolais yango bana bani production tu vas aller mascotte là ba so ba larte ba nini ba raba ba larme ma be ba nini ba sika ba information les makasi côté mascotte patron so mutazo me ma Robi donna orchestre Mondimba après yango azoza susi no mubi d'abord mon conseil na bien aux invitations à conseil le 12 juillet na Chetemba au mutazo beta susi no mubi ya sur le bana na poto comme le temps ndima zo akisasa na zoti gote po ayo bana zo rekite orchestre awo et puis orchestre ye awa ba rekite bino sikoyo bozi chance parce que déjà orchestre ici no ba go beta en septembre ayo la poto moi orchestre na basali même pas 5 mois donc on regarde orchestre pas même 4 mois vous y faites chance au poto. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous les fidèles pour s'abonner massivement aux engagements sur les caméras. Ah, le prince Aro Magnola tellement bien. Vous avez toujours branché pour nos engagements sur les caméras. Ah, la bonne cité. Mais moi, mon tour, moi, je m'attends à Songi, Songi, à Souka. Mais si on dit que nous, le commissariat, le bobo, il y a le bobo, il grand frère, là. Azalez-vous dans l'arte, azalez-moi, ma chambre, moi, je vais Mikili, arte, dans la coupe, la photo, je vais passer mbanga, na sasa ya papa maboko tena ba alele longo tala na minisha mambo kuna kutoa mystique bongo bengo na poto ozo ai pemo tana mo lelo est-ce que c'est vrai il y a le prince yana ça Magnola ya le bobo tama bisoné papa maman très bien mana ya Fatuma asale fona ke poto ngapi fona se fona très ya bien ko ben tsangata yo ben tsangane ye muta ben tsema mama bisite papa bisite très bien akela ndenge na yemo donc ngabe mwa mobalo motela buna ndenge na Zomba patron des patrons na photo à la société oh le long de kono asa photo John Miguel ma sala ka société lo patron de yemta comme ça mon yimi tout na photo muta 600 le bobo après ça doit zéro fait fainéant tout le monde doit aller au travail mundela ya baye na président mboka ayambaye boye muta 600 au congolais qui moyibi oh bato banoka bayemba ba yibi so ça moyibi te oteka diamba. Oh, bato babonga wana tout obane oyoka bongo lelo makama kamera yoka subango bobuka su ligali yango esikani ozali okobuka ligali ozwi bilamba na yo ebele obuki oyo opesi mpe ntone babwaki yo opesi papa me babwaki yo lelo obuka su te babwaki otuni omoyina wera oyina jibo oni kofinga ye ote baba inga na pesa ba opesa ke parce que ezali musala n'importe ngalo mais toi yo opesi te ya lokwa yo nde toza botine konta voilà c'est là yo pesi que quoi ça ni comme ça on va te habiter là d'abord ya wuli chez vie na nga alibera ngai pe mwana oli su mwana nga lisusu wato oke na ngo pona ngoboya mwana ti très bien ya to mutu mususu nga na bwaka ka yo lokola Serge Makila opesi mo na bwaki yo opesi mo na bwako te yo siko kate no pesa ngate so na ngo fanatique na yo nga mo sina obendeli apo bali kofinga nga na nzela no bana tayo ezaki contrat yo opesi ngape na pesi ya lokwa atwana hotel o hôtel d'abord. Lemba d'abord. Lemba d'abord. Tout ça art. En tout cas, papier les problèmes au sein mission art. Ce beau ça mission beau ça mission espace. Ce que bino du pas on côté qui na bino et combien mutu suma boy to ça la mission art. To tanga sur lemba d'abord. To tanga te. Donc compter ça ici. Ici. So yo tellement na zu comme ko le bote nga na pesa bila ma opesa ga ipo na musala na yi. Très bien. Yo ba benga hotel ba biso to ba mandia te. Nga na na zumbo ngo pona tangi kombola. Très bien. C'est-à-dire to sali ke oyeba. To sali affaire. MDD business fiction et tout pour représentant voilà va parler sur les Congo à ma maison. Après si on va na tangi yango. To ça na affaire. Pour jamais pour sur les aïeux faire de ngo bana on a venu nanga. Nando tanga ba koma ba lupango wana nyo ko na tanga ngote. Voilà. Donc on tanga mutu ya Bruno Lubika to na affaire. Didier Nzero to na affaire na yo. Nike Kuba to na affaire. Non qui masima ngonga ya le price. Très bien. Donc on a faire té on s'engote. Voilà. So le moment ça que bato wana tuba koma lelo ba mona taka ba vela biso lo ba bato o tuba gangaka le ba koma nguma mena le bobo le ba kopala ke le bobo pesa idée bien ba ke musala comment yo ça 40 ans na poto sala to vacances sala ba chômeur donc au vana kuna za lo chigolo mo sa bokola kayo mais famille ko to ba ya ntsa na poto moi tesa ba kindoki mo bo donc koloni o beta donc le bobo aza prêtre aza pe sage ayape la idéologie et simekanga tuna asilusolo tuna banani ba ansa auto koma
ça sali vidéo na le bobo aloba archevêque yo muto alongoli batu nyonso tout complexe viens sur mon pao asa vidéo na le bobo ganga le bobo ngo yeyo donc asa le extra moko boye sokuta na le bobo adia na Congo avec le portal ça ma papa wemba ba misia ba ko so bilamba na kuna biso tout la man na chaque on veut ko so na depuis ça va aiso ke le bobo ko so na dolphi aiso Joana aiso Joana anako latisa déjà biso ana Congo yana biso le bobo na parler na biso na rigini ba papa ba yango ba miseto mona minene ba no pa na biso moni mari pa na couvre-feu au couvre-feu ezaki tango esali asali nini ya couvre-feu wana sai usko ba sai to bisi ba pantalon ba couvre-feu ya ba milati mukola zo ya po ba twa nga vérité te aye pas fait ba clip score ça pas bien tamilo ba couvre-feu mais yena grand frère nga ba sa ta imo koti le bobo za muni nga na muke so ba matcha ba couvre-feu le bobo ekoko kaete ali papi pesa pantalon na somela ya couvre-feu potai na nga na mari pa le kokani pantalon beta aye abesa la clip yana sa nga oh mari pa la beta sa polo ala tawana eza polo oso motali bonga ya ta kwa ko na ngani ya manyola ka polo ala tawana et pas le bobo ezaki body so ba batale mission ya archevêque même le bobo na 98 ça la par rapport et pas Zakari ba ona nani Piroge Ibu na ba collection body avec ça c'est le bobo alata ne alunga pesa ngo mari Paul ala tango santé ya mari Paul sima ite na le bobo ya ngo bima lo po polo zomba batale zanga oh côté pas to Lucas non ya ba mto lati sande ba Marie Paul ba reconnaissante Lucas tai nga wanga mona ndaku ngala mona ndaku viens sur Marie Paul na parler ba ya kana na parler kuna ya rigini zomba akomi mais c'est vrai que couvre feu ne fait ça ngaba maka ya couvre feu ko te jama ko ba couvre feu ya ba mbila na ba ni ba poche so même atali ko na ba mati nyoto ko ko kae ezati bona ce que même ça se ba bien so ya biso tu ngape ba ina papi na sa o ya yona o ba bilo tasu menga na tesko tai na ngabi yo zo alata o zombana o wana ya sko tai na nga o ya beme kuka eti bema leke na muni zombana so azeska azaso ba tino ba tai ba yebi et puis ba tino tu ya rigini ba yebi tango ya ka chaque jour na ndaku tanga ya ko zo mapla mari Paul za o isabilo makam papia lobi ya solo zombana mais que solo bien ko ba bandenge ni ngala solo ba pour ngani ngaka ko ba fait la vérité donc c'est-à-dire que le bobo mutombo ya ila poto eza ndoki kuma mu le bobo sala na mikili ba ko sala belé ba sala kuti le bobo za patron de plainte ça ne so ba ko na âge à 16 ans ya so ba ko na rigino na âge à 16 ans papa botanga tika ngai na 8 ans na 1986 papa kufa but to bota ma 8 4 ga 4 le bobo za 2e ngana za 7e le bobo ni mo sacrifier vini pour beaucoup la biso tout temps. Très bien. Nga zwi ba diplôme na tanga na terrain na baki mwenza ba na classe na biso na internet to zaki wana bana lelo ba benga papa na biso moso kudi ya kwanga bana nende ba na classe na biso na poko na poko mobutu tanga na internet ya za ministre sport na poko mobutu ti lelo papa on peut accompagner ta sara na ba poste ti lelo na ebisio dans le moment après tout il y a les fraises na âge ya 18 ans voilà asomela ka grande sœur na ye o alandi o le boba alandi yana biso biso azana brasa o to utaka mariage wana wa bambonga nini bambonga ba nini asomela ka déjà na des capots bambonga ba nini ote ya le bobo to chite si to sa na biso le bobo aza coopérant atikaki asacrifier bina komo teka le bobo teki na bana fait oyo le bobo eko koma kokende bato biso ba mama lomwe bakendaka baprasa bakenda bagobi le bobo ateki aoteka bilamba aza habillère ye mutu asala ekiri sumbi teki oyo mona bato bakoma te lobo mutu atika yango ntango akei atikelaka mofa bilende mofa ke atikeli besilo bilele lelo mona lelo bato biyimba patila tio mpo mutu ekoma oteke tosombela mba bokoteki me mutu aya nango mutu akei yango se lobobo lobobo mutu abanda kwa voilà merci beaucoup ya le prince Roki Masinangonga s'il vous plaît tokosala émission mobimba mokolo mosusu en tout cas merci beaucoup à tous mes fidèles ya anti-stress télévision abonnez-vous massivement pour nos angatema et masse sur les camarades awa avec ya le prince tokenda na nga en tout cas ça ra kitoko mingi ya le prince na chité puis ça programme ya mouvement et puis ba yiki ba rolanda yo message clé
oza malamu mingi maloba mboka na opesa siko message que mais na suka la bino te na suka la bino pour la lokobo so boye ba kilo bo ba te ngala lokobo tu sulu ka bien zompana usalanga na sala ka lokobo c'est plein na moto très bien bagi ngeya tikaka nga boye alingaki te ngana sala avocat ah oui zompana apesi mbongo na yakangi atangi nga na ziba diplôme atingi na IEC secrétaire na komi boye mabosani te ntango ya badai kofuta yango baminerval nde na nde kosala yango mais to yake poto naza si na moto afutelanga te po ye mutando akokola biso na mwana mobali fali aluka nakoluka na nga mpe nakomi komersa nde nakenda okuta na ventone na galerie la fleur esika fimo na nde kotekela bilamba nde mokoto kutana na ventone nasala relation te takuma porte parole donc bem ndenge aza wana aloba na nga mpe nayebisa ye mpe boye na biso mwenga nde okenda poto nga mpe na oya poto tokutana kaka c'est-à-dire nde muka fatima botone pa botanga nga mpe na mwana mobali na na makila pokaisa te lobobo azanga mbongo omemanga nga nde tobebana nde so bayebaka te alingaka nde mosala osala te nga nde tobebana donc nayebisaosola te kokola te na mboka ya na ngai grand frère très bien comprendre wana eza guerre d'esprit ya biso na oyo toyokana biso ne po biloko baza muta logique na bino amela sigarete te amela biere te ebini te amelaka kafe loko bayebi yamba te ayebi sigarete te amela na biere te na bina ye ndenge akolela amuta logique biso okola nga na ndo omona 20 heures libanda te déjà 18 heures nazali na kati ya chambre yakolisa biso bongo biso okolabela bongo donc bato balinga onye mosika maison mais donc chaque mardi mercredi jeudi boyebi bien que tozala bongo na lipointe ya british donc mardi ezalaka na biso barépétition na biso oyo tobeka en police wana bapesa chance lokwa banandine elese donc bango basimo bakotaka wana lokwa bafemme de double passeport diplomatique rachel monifa lokwa baléonce bonga lider moto asala babenganga papa donc lokwa bachancel na ndenge baparis asala mpe babenganga papa donc opesa bango mais mercredi jeudi ezala barépétition moko eza ordinaire ewanda fa solo apele na public tokovanda boye tomoni lokwa le représentant voilà bapano solaire ya congo mdd business fiso ituku abinaka beseloka nzimbo bayibela mamasi dejima mpata pati witango tomoni mpena pa pdg maluma avoka bino nana beseloka nzimbo bayibela dokaiki maluma tatu witango toapena tovandi boye tomoni ya dide nzala oyebi te ngai nalinga nzimbo oyo bayembela peut-être golf kisola tobeti yango bayeba déjà ke toza le 27 le 28 na le 29 toza bongo na couloir café na bruxelles donc déjà wana eza kaka mpona 2 semaines après 2 semaines wana tozo apo le 17 juillet toza bongo na niveau ya matadi après matadi to tozonga awa nayebisi yo te fois te préparation pour l'événement du siècle retour du roi de ozala arène à Grand Paris ezongeli bango lisusu mpona le 17 octobre wana eza bongo Adidas Arena papa ya bapapa kolo sikoyo yoluka bango baplein nayebisi yo po bobeta baso baplein wana esa bino bojizaka bana mpeso peut-être plein esa bino na kosa koshie bango voilà merci beaucoup pour la comprendre na soki non plein esali mo 80% 90% mutabeti déjà 90% mutabeti asali ya plein na ye na niveau na ye po mutu akomaka na octave ya koleka na baplein batia oyo bomonaki asali marché eza 180 mais mpe na komisa ngo 150 000 et 150 1000 personnes ebandi kobukana yango mo baporte ezokubukana epa bukaki susu baporte ya arena na kampani mpenga batapoto baisoke ntango kota ebukanaki mpe kati eza bavini ya kobukabuka wana eza aminde bando boya ye nde bayebisaki ye po ya moko te mais yango mpe héritier basali faire égole ape asalaki 2 jours bete concert 2 jours na nini omoni quand même esali asali basolda babino bokolobela yango te nazoloba na yo mwana koyaza très bien zomba donc c'est-à-dire sikoyo ye moko yango nayebisaka omoni ozalaka boye moni émission tosali oyo soki ekangi lobaka j'ai fait du wera son synonyme ya plein c'est faire du wera faire du plein peut faire du succès ata mariage mo esimbi kitoko j'ai fait du wera son concert on esimbi j'ai fait du wera son sokolo sikoyo mpe yango na atio nango sikoyo moto azoya le 18 octobre bojijaka nde ye mokobojije bango te polo mpe yango ezaka oyo soki asali te bojije ndeni asali te bato balinga papile po numero nanga kole ya mwana nanga obeta plus pesa 40 tiaka wili musheni 97 067 744 soit plus ya wili musheni 89 99 57 94 là la portée directement l'occasion à remercier vraiment et puis la souhaiter bon rétablissement na Serge Bangala les patrons scientifiques ya biso alemba
napesi bambote na Yannick Makalaki, pourquoi pas na Oulou Belela MTT le chapeau na kati ya Guinée, ya Garin Kombo na kati ya Belgique, pourquoi pas na ya Roger Mvumbi, na remercier Souma Kasi na ndenge ba jeté na ndenge ya balemba awa mutu na ngai honorable Bobo Sako. Donc napesi bambote makati sikazali, napesi su bambote na kapo mabuko bambote, et puis na remercier yo, na remercier bato balinganga et na yemo na obosana te fils fiscal à la pourquoi pas la chuchu mapuya Gloire Mundeba voilà notre réalisateur Gloire Mundeba. Gloire Mundeba wana bena mutuna gloire mutabisa ngana botel wa sama ola Jésus na ebisio gloire yo pena opanda yo pena kaka couleur na ngai malgré libanda na moi ezobu asko na kisasa tala kitema mabe kisasa moi ezobunda d'abord na elanga pe moi ezobunda elanga na ebisio. Merci beaucoup, merci à tous mes fidèles. S'il vous plaît, boire déjà des héros, on va déjà trop voilà. Jean-Marie Kaya pour Orlando, JMK papa depuis Orlando quand même. Voilà père de père. JMK depuis Paris. Depuis Paris en tout cas, papa la mission Jean-Marie yo et puis. Voilà. Donc il y a pas pote makasi. Voilà. Président Marie. Mario va comédien. Bisoki. Tali nazibena nazikana na ngazibena nazikana na matisi nazili lula ngana kitisi na tali ozoganga pona nga EPCT solo. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à JMOK, Jean-Marie Kaya depuis Paris, je te fais de gros bisous. Merci aussi à mon papa que j'aime beaucoup, mon père spirituel qui s'appelle Esubower. Voilà, c'est quand tu as appelé ça au Kimia, qu'on appelle ça au longue vie, minga kosa na vous allez tellement béni. Merci aussi à Eva Bengue na Komboya. Papa la mission Jumel. Je te fais encore des gros bisous ici quand les amis. Merci à Gloire Mundeba derrière la caméra. Ouais, remise à ma foot à boy donc. Et puis ça rajoute à te na baye bazanga minga quand même simangonga. Tout le monde ni balasima. Allez bisous. Bye.